papa ba maladie ni oyo penda bato bayelaka souvent yo kobikisa pe osalisa na maladie awa majorité oyo bazali awa maboma maladi ya bato ya maboma nde bango bato batondi majorité awa maboma oui ozwa charge ya bato ya maboma assurance mpe garantie nini ozwaka ndenge ozwaka kosoigne bango bato ya maboma bazalaka mwa makasi bazalaka mindondo bazalaka makelele osalaka ndenge nini mpo olandela soin na bango liboma d'abord soki aye faut tosala nano étude liboma ngo eye ndenge nini akotaki na science occulte ezali infection po liboma mosusu mpe eza infection il y a des fois rage il y a des fois syphilis il y a des fois méningite cryptocoque emati na cerveau bon maladie mosusu ya liboma le fait ya komela babombe basigarete badiamba bamasaka ya makasi donc eza na bacaractéristique ebele na kati ya liboma mais avant nanu tobanda mosala il faut tokosala nanu étude tokoétudie totala degré nini ya liboma yango eza. Bonjour cher internet de partout oyo bozolanda biso awa na kati ya chaîne na biso émission na biso ya lelo ezali toza koyamba papa oyo azali leader baémission ya misala oyo aye kosala misala ya nzambe mpe misala ya traduction oyo aza kosala na kati ya mboka na biso mosala yango oyo aye kosala yango na ebandeli mpe na suka na yango tokoyeba kolanda yango epai ya papa Joseph na ndenge akopesa biso malembe na mozindo ya ndenge ya mosala oyo ayekolaki yango epai ya bato azwaki yango na libota to azwaki yango na famille na bolandi ndenge tokozala na kati ya émission bino nde bokodécouvrir eloko nini esalaki ke papa Joseph ayeba kodécouvrir makambo ya nzambe ndenge nini akodécouvrir makambo ya tradition mpona kobikisa bato. Mbote papa Joseph. Mbote papa. Awa bandeko baza kolanda na kati ya télévision bayebi papa Joseph te ebele bayebi ebele mpe bayebi te tolingi todécouvrir papa Joseph azali nani auti wapi. Est-ce que papa Joseph aza ndeti yesu te oyo abimaki kaka boye akoti na liboma mama Maria? Est-ce que papa Joseph aza na tata mpe mama na ye? Ngai kombo na nga babela de lubelanu Joseph naza na tata na ngai naza mpe na mama na ngai. Tata na nga kombo na lubelanu Joseph, mama na nga kombo na Mikiele Ana, na botami na Lufutoto na Bakongo pe na tangi école primaire na Mbanzangu na Sainte-Thérèse, na tangi pe na Collège Saint-Clément, na tangi na Estedak na lala kuna section commerciale, na tangi pe na Christ-Roi na Ofitra kuna na salaki section pédagogique. Mena misala oyo tokosalaka oyo ndenge tokoma kosalisa batu mpona kosalisa pe eza na tradition toza pe na bapriere toza pe na kote ya moderne oyo bakobengaka tradi praticien moderne nde misala oyo toza na yango baboti na nga papa na nga aza kosalisa batu meme lepre azala kosalisa azosalisa mpe bahernie batuberculose bamaladi ya ndenge na ndenge mama na nga mpe ye mpe aza kosalisa bato oyo baza na maladi ya libanga na libumu kibekele bana oyo bapasoli mitu oyo bakobelaka mabumu mama na nga mpe azala kosalisa. Donc on peut dire eza don oyo eza na kati ya famille na biso presque majorité ndenge tobotamela biso nini toza basali ya nzambe. Merci cher internet touti kolanda na bokebi papa Joseph ndenge alakisi biso biographie na ye na ndenge esika azwi mosala. Papa Joseph olobi eza don ya famille mais quelque part toyoki ke oza mosali ya nzambe oza prophète to pasteur. Bon na ndenge nazali awa na mbanza velela awa naza visionnaire nga nazali visionnaire nga moto nazwi vision po église oyo ezala me naza na bapaster bazali bapotre bazali nga naza kaka un simple visionnaire onaza na kote ya médecine
Ok, merci beaucoup. Médecine Ozosala, ezali médecine traditionnelle ou bien médecine oya mindele? Nazali tradi praticien moderne. Donc na côté ya bokoko ya mboka nazali, côté pia kimundele nazali. Mutu par exemple wa na maladie ya épilepsie, toko sala ngona ndenge ya mayele ya bokoko, pe toko associer pe mayele ya mundele. Bon, papa, merci au épinglé maladie moko boye, au batebele babanga. Batbalobaka épilepsie et si la kate. Si ko pa na yo ndenge batu bayaka na épilepsie yana. Bazoka pe guérison. Na mokili maladi moko te oyo eza na mokili ke si la kate. Ndenge baloba tout est possible à Dieu. Oyo likambo oyo ezali ke Nzambe akolemba na ezalaka te. Eza kuti na baka oyo ezalaka kuti ya compliqué. Na kopesa exemple ya mwana moko akangama na maladie d'épilepsie. Basala 4 jours na nzela. Babima na mbanza nzungi. Alors mwana wana ya mwasi alaki na 14 ans. Batambola bateye na kiti. Baye na Gome Matadi. Na hôpital ya Gome Matadi balobi ka oyo ezali impossible. Docteur alobi kawe bakokoka yango te. Ti bayebisi bango eza na mutu moko aye na Kinsumi. Wana ezalaki na l'an 2010. Donc nazalaki na Kinsumi na l'an 2010. Mama mwana wana basala 4 jours na nzela. Si mwana wana Kinsumi yango eza na mboka ni te. Kinsumi eza pembeni ya Nkamba. Pembeni ya Nkamba na Congo central. Na Bakongo. Ok, bon, parce que, chers téléspectateurs, papa a d'origine à Congo central. C'est pour cela que Baba Mboka to signifier Mboka wana eza précisément wapi. Pour pas te bébé ba Kinsuni yango wapi. Biso dans na kati ya République démocratique du Congo, papa tanga solo balisolo oyo ezalaki na Congo central. Mais précisément lelo papa aza na Kinshasa, awa vani na kati ya capitale, azo travailler na capitale, batu partout na monde. Et ça ka teke batu Congo central. Batu ya Kinshasa kani bakoki bénéficier yango. Même ozana endroit nini fait un fond na mikili ya poto. Omoni kozo zo maladi moko eza compliqué. Oya ba ezisinga ke bokoko ya tradi praticien. Papa za tradi praticien moderne. Ya avantage ezali atie yango kaka na pratique te aza ensemble na église bazo sambela pour que ba sauver ba o bazana bokono ya ndenge na ndenge. Tozongi papa merci olbaki kuna ezaki na l'an 2010. Alors na l'an 2010 wana mwana wana à peu près 14 ans, il y a mwana mwasi akangamaki basalaki 4 jours na nzela bakomi na Gome Matadi na hôpital ya Gome Matadi balobi kaoyo tokokoka yango te bayebisa kozana mutu moko aye na Kinsumi sokoleki nsona pembeni ya Nkamba soki bokena ye kuna peut-être bokozwa solution bayaki na ye baye kobima à peu près na ba 19h mais cas ezalaki vraiment désespéré. Pour moi, na mine kangamaki makolo komi malili mais na petit programme to sali ba kisi to fanisi mwana na kivet na sani ya kisi ya moto moi mulunge wana za ko matai na colonne suka nango na fongoli minu na ba kuyere to sali solution ya grenadine tomate na lait Nestlé to bandi ko melisa mwana wana nzabe ba yiko yokila biso mawa mwana wana abandi ko kitisa be miso bandi ko fungwa malembe et après 3 jours mwana wana pa yiko telema naye nde mwana wana zalaki épileptique alaki na problème ya kokoya ndeke mais nzambe asalisaki mwana wana abikaki. Bon boza kolanda na bokebi nyoso. Ok papa lobi na bolai nyoso tu à part boyebi oya bomoto ye ayekolaki asangisi yango na bonzambe. C'est pour cela que tozo kolanda papa azoloba na bokebi nyos. Eza azosa na bokasi na ete. Azosa na maele o ayekolaki na bonzambe. Donc siko papa bonzambe o toloba eza nzambe oyo to sambela kabiso nyo to mokili be nzambe moko boya bomba mana se peut-être. Eza boye. Na ndenge oyo toza kolobela bonzambe na 73. Mais mon guidé biso peut-être musala nzambe prophète Lungela Jean Lungela
noko na biso ya mboka nsambu ne ye mutu a initié biso makasi na musala oyo. Alors oyo tozosala eza penza makambo mususu te, eza makambo ya Nzambe. Donc ngala ndimela Yesu Kristo yende mobikisi, ye molakisi, ye oya kufelaki biso, ni ye wana oyo ngai nasalelaka. Tozana eloko mususu te, tozana programme mususu te, toza pena eloko mususu te oyo ya kubomba na mulili ezali te. Tozaka kaka na kombo ya Nzambe kaka, tozana makambo mususu te oyo to mélanger awa. Merci cher internet. Batebele bakoma kobanga soki bayoki kombo ya tradi praticien babanga koya papa lobi azosala na kombo ya Yesu oyo akufelaki biso le Seigneur Jésus-Christ. Donc c'est-à-dire soko oza na maladi moko ubi oza na ndeko aza na maladi moko ezosenga lisungi papa ozali na kati ya veni nini awa toza na Mbanza vers la 19 quartier Pululumambu, toza na commune Selembao. Na commune Selembao soki ozwi elengesa bana soko oza na victoire exemple na bato bautaka elengesa kaka na naka elengesa commune Wenza Makala osali renseignement Mbanza vers la 19 commune yo. Bon siko na molai siko to bandi ko skota na molai papa ba maladie nini oyo penda bato bayelaka souvent yo obikisa bien osalisa na maladie awa majorité oyo bazali awa maboma maladi ya bato maboma ne bango bato batondi majorité awa maboma oui toyebaki CNPP ezalaki na Kinshasa CNPP lelo bato maboma bakenda bapenga lisude kozwa charge ya bato maboma assurance pe garantie nini yo zwaka ndenge oswaka oswanye bango bato maboma bazaka mwa makasi bazaka mindondo bazaka makelele osalaka ndenge nini po olandela soin na c'est-à-dire muta liboma d'abord soki aye photos anano étude libomango eye ndenge nini akotaki na science occulte ezali infection po liboma mosusu pe eza infection. Il y a des fois rage, il y a des fois syphilis, il y a des fois méningite et cryptocoque et matina cerveau. Bon, maladie mosusu ya liboma, le fait ya komela ba bombe, ba cigarette, ba diama, ba masanga ya makasi. Donc ezana ba caractéristique ebele na kati ya liboma. Mais avant na to bana musala, il faut que ça ait une étude, to étudier totala degré ni liboma ngo ezali. Pe na mutu wana ya mutu liboma, to ça pe ba test. Ce que tu tester na ndenge to talilaka, po to tala na mutu na yo ezandenge nini. Alors à partir de ba test wana ni kuna to pesa yo traitement. Mais awa na ngai awa batu ya koganga bazate balalaka na bango kimia donc mutu kotomboka zate bango nyonso baza peut maîtriser. Ok, merci papa alobi azo traité ba jar ya ba fu nyonso étude asalaka par rapport ya ndenge résultat mutu aye bosiko ndenge ezalaka des fois ke batu baye na mutu azoganga auti na ndako akomi awa osalaka ndenge ni po maîtriser batu maboma mais soki aye tomoni liboma aza kotomboka soki azotomboka ya makasi bakisi topesi ye to maîtriser pe topesi na prière alali na ye. Merci cher internet bozoyoka na kata Kinshasa ba maboma bakomi ebele ndenge bazali wana soki ozana ndeko na moko bien mwasi papa o monique azana kata ya maladie o ya liboma papa signifie biso ba sorti ya ba liboma alobi liboma ezaka kisi te mutu science neto lo baka soto moni mutu liboma c'est ka simbaki kisi papa obi ezouta pe na babombe yango na l'état il faut azwa solution pe aussi na ba masango ya babombe yana po ezobebisa pe bato to moni papa Joseph a expliqué biso liboma musu ezouta na bombe ya misa to alobi ezana ba infection ya ba maladie mususu ba maladie vénérienne ba maladie musu ezoya na ba veine ezoya na ba ndenge ebele papa ko expliquer biso sur en large. Donc c'est-à-dire ce qu'on a na mutu liboma ko hésiter te contacter papa Joseph
po abikisa moto wana azonga na bon sens na ye. Siko papa Joseph awa spécialité ezali kaka liboma. Siko bato bazobela ba maladie mosusu oyo etungisaka. Ndeti toyoka te ba maladie spirituelle. Ba maladie maladie na ba catégorie ebele. Ba mosusu po et des fois beli pota mais il faut qu'à mystifier yango. Olé atalaka pota okomi koloba ba loki ngai. Et des fois nango ya koloka pété. Ba pota mosusu nango ba pota moko ya simple. Et des fois pe ba pota moko eza nango ya complication te mais biso moko tokomi kaka ko mystifier yango ba loka ngai. Ya ba pota mosusu wana pe toko traiter. Eza la banzoko. Moto beli nzoko il est fantasiste. Toko traiter pe yango. Bambasu pe toko traiter yango. Mais bambasu eza maladie RDCT. Bambasu na ndenge na yebeli mbasu euti na kabinda bango bato bayebi secret ya mbasu po mbasu ya monoko na biso te eza monoko bavili mbasu elakisi moto mais bambasu wana eza biloko lokaka yango mingi na bafoudre mais bambasu mpe mpo na koloka yango efozala ndo c'est pas n'importe qui oyo yango koloka mbasu donc eza biloko moko baulcère na l'hôpital bakomaka baulcère mais ya des fois na l'hôpital bazokoka yango te mais na biso toza na mayele oyo tokosala pota ya mbasu mpe kokauka ezala mpe bato bakangai masuba prostate bato wana mpe tokodekale mpe masuba ebimi ezala mpe diabete sucre mati bato ekomi na ba 500 tokokitisa mpe to wana to na banzete tomelisi yo to mpe kiti nango. S'il vous plaît papa, vous épinglez le comment vous bateau, tu es bakapé tu es kadake, mbasu eza bakongo. Mais le na roka moi, mbasu lobi eza bakongote, eza ya bangolais et uti na kabinda. C'est-à-dire pour baba ke mbasu eza mingi domaine o bakongo ne mutu bazana moti ndoki ya bakongo. Mbasu eza ya bakongo te. Mbasu euti na kabinda origine ya mbasu ezali Mama Nkeso mutalaka na banzungu ya bambasu. Mama Nkeso azana kabinda. Niye mutu azana ba nzungu wana yango eza ba mianda. Babanda ka ba mianda. Donc siko kena nzungu wana ya mianda ni kuna sikoyo okomona moto yeko pela na ndako mutu. Ya des fois mutu azoleka na kati ya nzela pe apeli moto. Ou bien na kati ya douche azosokola douche peli moto ou bien lali mousse peli moto mais côté moto euti ezoyebana te waliza bambasu oyo euti na ba nzungu wana ya butu donc bankolo nzungu wana awa te eza nde origine penza oyo nga na yebi mbasu euti na kabinda mutu aza na banzungu ya makasi wana nde Mama Nkeso na kabinda niye mutu ayebi ndenge nini bakoko foudroyer mutu ko bango bazana banzungu wana ko foudroyer bato siko awa na Kinshasa bato baza kolela na Congo baba Congo central bato bazobela bampote ya mbasu presque partout na Congo mobimba lelo mbasu wango pe elongwe komiti na mikili ya poto bazwi initiation ezalo na kindoki basu kindoki ba initier bango na makambo ya butu yango wana pe bakomi kobwakela baninga meza biloko ya biso te. Siko papa Joseph yo o nzamba pesi mayele pe bokasi ya kosala kobikisa bato na mbasu bato mbasu siko o baza kolanda biso na momoko o baza souffrir na kindoki o ba initier ba congolais po euti pa na biso te siko bakoki kosala ndenge nini pona bazwa lobiko na bango oyo bamoni baza na mbasu ndenge topesi adresse Mbanza 19 Mbanza vers la 19 na quartier pour Lumambo commune c'est le Mbao oye tokota la degré ya mbasu na yo toko sala musala wana pe to salisi eza makambo nzambe et bongo sikoyo les problèmes ya diabète pe prostate nga na yedi ke mindele ka batreta ko na biso bayi nazo yebisa yo maladie mususu hôpital akosala mais d'ailleurs na maladie mususu pe hôpital pe asali akoki yango te lokola ba diabète ou ba prostate batie basonde
mais biso pe tokolongo la sonde pe topesi okisi pe sonde longwe na même ba hernie pe tokodekale pe hernie mutu bakomi na ye pe bien na nzela ya kisi ya mondelo bi ya bokoko na bukoko mayele ezali na bukoko prostate pe toza na nzete ya bukoko efongwani nga basuba efongwami eza nde nzela ya masuba mutu ekangamaka na prostate. Ok, merci cher internet. Lelo tokomona ba prostatine basi komi ebele. Bato bazobela maladie ya prostate. O bolandi biso na bokebi pe bozolanda biso. Papa Joseph alobi nzamba pesi lisungi ya koyeba banzete o ekoko décaler pe prostate elo. Lelo tozomona bato ebele ba sonde pe kosalisa ba opération ya prostate. Papa lobi ekeleka na ndenge ya ba sonde te pe na ndenge ya banzete kaka nde muta kozwa lobiko. Na esika ke bacha ombeli ozwa lipaso ozoka otikala na cicatrice ya monene nzela ya malamu ezali pe yangoyo ya koya pa Papa Joseph na adresse na biso Mbanza Velela numéro 13 19 na commune ya Selembao soko oza na Victoire ozwi kaka elenge sa courant olobi bakitisa na balabala Mbanza Velela soki oleki wenze ya makala soko outi na nzela ya armée ou bien na courant olobi bakitelo avant wenze ya makala na avenue Mbanza Velela wana okokuta Papa Joseph akoyamba ona bolamu nyonso tu pe na malamu. Papa toyoki prostate toyoki oyo lobi na biso hernie olobi na biso pe aussi maladie ya sucre. Sucre si la kapema pena na tuta moto. Sucre soki olande mibeko parce que na programme ya sucre omoni RDC tozomela ba sucre mingi. Mboka na biso ekomi na ba sucre mingi. Mais bazomela ba bière. Wana kati ya bière pe sucre ekotaka. Donc soki olande mibeko lokola nga namelaka sucre penza te. Namelaka sucre penza te, namelaka pe ba bière te, alcool pe namelaka nanga te. Po alcool pe sucre ezali. Po alcool pe bazosala yango partir na ba sucre. Alors biloko wana soki ozotosa mibeko sucre eza nango mingi te soki tosaleli yo banzete diabete pe eselaka nango. Sikoyo na bato oyo pe babelaka sucre baliaka pe biloko ebele. Biloko ebele pe ezalaka na sucre ndeti madesu masangu oyo tolambelaka biloko ya kolia ebele pe bandunda pe ezalaka na sucre nango. Sikoyo sucre ya biloko ya kolia na ederangeaka te na bato ya diabete. Lokola miel eza nango naturel wana ekobebisa motu te na badiabete. Donc diabete eza lere kaka makambo ezalaka makambo ya insuline. Donc soki sucre eza mingi na makila moto ekomaka na sucre pancréas moto ebebaka soki omeli ndenge banzete oyo toza nango awa soki topesi yo okomela meme ta 1 litre te sucre mpe kiti nango. Bandeko oyo bozolanda biso na bokebi boyoki awa papa azotraite maladi ebele maladi mosusu tokotanga yango te po maladi papa azotraite na bokasi te ya nkolo nzambe nzambe lisungi azopesa ye okokoya na maladi mosusu biso mpe toyebi tokoki kokanisa yango te me ntango ye nango na makasi ya nzambe tata oyo aza mozalisi na biso na mayele akopesa Papa Joseph akoyeba mpe kobikisa soki ozala na maladi moko ozomona ezokende na complication na spiritualité adresse eza moko Mbanza Velela numéro 19 opusani na makasi nyonso tu kokutana na Papa Joseph akoconsulte yo. Est-ce que consultation pana awa ezalaka mpe mbongo? Ça dépend de côté le programme. Par exemple, maladie à paralysie. Il y a des fois paralysie, tu vois comme il y a kisi, où il y a anti-inflammatoire. Donc il faut que ça soit moyen de faire ça. Peba oyo bakosala ba massage. Il faut que pe bango pe bazwa quelque chose parce que bali basala ka na ba compagnie. Compagnie na bango ikomaka ko salisa ka bato. Donc ba plan na ba place wana moi les suga muke ezanga kate. Donc Papa Joseph alobi ndenge musala nyonso tu ezalaka ouvrier améritaka salaire na ye. Donc ezali nango makasi te akoboma mutu te awa mpona mbongo mais oyebake soki oyeye place oyo bokoni esalamaka esengaka mwa bamoye banzete wana akende kobuka na zamba obe kosomba na bawenze na biso esengaka mbongo. Donc c'est-à-dire ye atie tarif te pe baminganga mpe balobi la santé n'a pas de prix. Donc c'est-à-dire banzete kozala par rapport ya bosenga ya degré ya malade mais a fixé te ke ngai ezaka fichi boye onga boye boye
est-ce que c'est un fiche te na boyandi na makambo nyonso? Ah wa fiche za te. Lola mikolo na yamaki mwana muke alaki na hernie. Mais maman na ye to senga ki transport ba ko kati la biso banzete wana sona bat. Donc transport wana après to senga ki 30,000 francs pour to kati le banzete. Mais lobi pe maman wa ye aye bisinga siko mwana nga komi bien. OK, bozola na papa lobi tansu bozo banga. Ba minga ngaba la santé n'a pas de prix. Donc c'est-à-dire ce que papa sengi ope moi eloko oyo bakuko sa elo banzete obe kosomelo bakisi ko hésiter te ko pesa parce que eza pona lobiko na yo na nzela lobiko na onde papa akosomba banzete po esala lisungi ya lobiko na po obika siko papa e kozala ngai na ba maladie ebele oyo na yebi naza peut-être ko banga kutu na ba question peut-être koza ke maladie wana na okanisa ke yo kokoka kosala te ndenge ba praticien musu bazalaka ba maladie nini à part spécialisation ya liboma ndenge otangeli biso hernie otangeli biso prostate to biso mbasu maladie ya cycle isa ba maladie musu te onga peut-être na sa ko banga dans na baké ce na bi papa maladie oyo est-ce que si azana expérience ko sala lokola paralysie ndenge nazana mwana ngazi na ngai yawo AVC to bengaka AVC voilà ou paralysie et des fois il y a à gauche parce qu'il y a gauche il est compliqué parce que mon thème est à gauche alors malili wazo ke côté mingi na motema au moins le boko elembi ou le kolo elembi ou makolo elembi donc bakaya ndenge wana siko yenango to tala na position ya programme alors bakawana les to ko na programme ya ba traitement ba massage ko kota rééducation ko kota après mutu pa ko tambula naye eza makambo nzambe. OK, donc na problème peut assis à paralysie papa sans problème mutaboya à bozolobiko paralysie to kota la ka soki aye même na Brazzaville musala mingi na sali na paralysie na bakaya paralysie mona pena lokolo ekufi lokola représentant na Brazzaville azako kubanga lere ayambaki kamoko monsieur Mohamed aza mauritanien mais abangaki alobi est-ce que kawana papa kokokango mais tosali pe na yebisi représentant na gawana keno vérifier amoni pe oui kai salami pe mutatelemi na monsieur Mohamed aza mauritanien ba telemaki na. OK, merci tokomi na suka émission na biso na isika papa asala misala tutiko sola papa na large papa la porte est ouverte pour la montagne so bien ndenge na lobi boy awa ezali kamu ya foi kondima na yo soki ezali ndenge na lobi awa tondimela Yesu neye mobikisi sako ndimelo na solo okoya na yo awa porte za kufungwa to yamba kana biso batu nyonso chaque jour beto yamba chaque jour tozo yamba na biso mukolo na mukolo yo moko komona ba population bazali awa mutuna moko be mituna muke ndenge bayelaki ko ba biyano ko comprendre ndenge ni ezali awa to yamba mutu nyonso to yamba ba église nyonso tozo yamba pe eza teka ko za la mutu église ene fo be ba pakano do mutu nyonso tozo yamba to kabula kana biso pete de mutu nyonso aye na ye to yambi kana ye pe to sali. Ah parce que papa Joseph Kombo église eza église ni église Saint-Esprit au Congo. Église du Saint-Esprit au Congo. Bon bato o bozolanda biso na mosika papa Joseph alobi awa bayambaka bato nyonso ezaka te na bato basambelaka na église Saint-Esprit au Congo awa ebengisi mutu nyonso tu oza na difficulté oya papa Joseph alobi bien azosala na bokasité ya Nzambe azosala na kisite abombi eloko moko na sete kaya maladie nyonso tu okoya nango ye ako examiner yo atali altitude na yango pe asengi lisungi ya tata Nzambe na yango bobanga te pona ko ya esika oyo pona kozwa lobiko na bino bo hésiter te mo ya fin papa Joseph okoyebisa na bato bayalandi biso na bokebi pona koya epai na yo pona kozwa su likambo kaka ya suka na okoloba oyo aza na mikakatani oyo aza na pasi azwa charge apesa mo epai ya Yesu Kristo
Yesu Kristo nde mutu akopesa ye kimia. Ngai naza kaka mutu pamba. Naza kaka un simple instrument. Donc mutu asalaka nde Nzambe. Ngai naza kaka mutu pamba. Soki Nzambe atie loboko mutu akobika. Merci baye bolandi biso boyoki émission na biso ya lelo ndenge ezalaki tolobaki na tina ya ba maladie traditionnelle. Papa Joseph azali d'abord mosali ya Nzambe, ya mibale azali tradi praticien moderne. Na esika ya place besoin ezali ya pasi obino baza kozala nango bozanga te kopusana awa na avenue Mbanza Velela numéro 19 na commune ya Selembao pona kozwa lobiko na bino. Merci, à la prochaine numéro.